nga soki nakendaka poto te eza nga moko ta maman habite l'Europe ta maman habite l'Europe nga natinda ye est-ce que yo zana maloba kolobela ya ko maudire janvier yo un inconscient lokola yo chantier ya pamba batikelaka yo salani mais oui parce que ça muyibi luka ya yo papa nga j'ai bon changa l'église quoi oui ata diacre wapi l'église c'est héritage de biso sakana na makambo sakana héritage de biso wana sakana na makambo sakana hein sakana na makambo bon ba si église na ba diacre na ba lingani au moins ni atanga bible te na chambre. Natalelaka yo Yesu nayebi okosaka te natalelaka yo Yesu nayebi okosaka te ilaka na yo Yesu ekokisa makaya Déborah tout le monde a passé Déborah sur les cas ngana nyeti poto le après 2 mois Déborah après 3 mois maman après 4 mois papa et si il faut venir faire coquille fongola miso kitinama o coach nto bisa fongola miso o mosi to biso mibale to bunda bien Talelaka yo Yesu nayebi okosaka te talelaka yo Yesu nayebi okosaka te ilaka na yo Shilo ekokisa makaya ilaka na yo Yesu ekokisa makaya ya Ça va? Ah, c'est moi qui te dis, ça va. Quand dis-tu mon bébé? Bébé, je me sens trop seule. Trop seule? Trop seule, je m'ennuie. T'étais pas là. Je t'avais dit une chose. Il ne faut jamais se sentir seul aussi longtemps là dans un pays, chérie. T'étais pas là? Madébou, écoute. Tu sais, je sais, au message est manqué, d'accord? Il te faut un peu de temps, tu vas comprendre. L'Europe, c'est comme ça. C'est pas comme à Kindes, alors, ici, les gens travaillent. Et week-end, tu vois. Donc, c'est pour ton pays, tu vas t'habituer. Ne s'en faites pas trop. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi d'abord. Bébé. Ouais, chérie. Je vais te faire une demande. Ah bon? Oui. Vas-y. Attends, je me range un peu. Ah, regarde comment tu me regardes. Et regarde comme tu es très jolie, ma Débo. Ouais. Bébé. Chérie. Mais j'ai une demande. Mais vas-y, je suis là, non, chérie. Écoute, si tu as quelque chose à me dire, il ne faut pas hésiter, tu vois. Ici, nous sommes quand? C'est-à-dire, toi et moi, nous sommes quand? D'accord? Si tu as tu peux dire à une rivière de ne plus couler, mais chérie, à jamais, tu diras à mon cœur de ne plus t'aimer. Ça c'est d'accord? toi. Ça c'est moi. Alors, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Fais-moi grâce. Je veux, parce que la coquette me rejoigne ici, s'il te plaît, ne me refuse pas. S'il te plaît, tu es trop gentil pour me refuser ça. Si seulement si c'était ça ton souci, je dirais non. Non, pourquoi? Non, parce qu'il y a une cause à souci noter. D'accord? Mais pour faire venir coquette d'ici, mais bébé, c'est un petit problème, tu sais. Je t'aime beaucoup. Je t'aime. Alors, on dit pas. Thérésia, ma copine, maloba ma bébé. Ah, ma copine. Yoka nga kasite, yoka nga pardon. Kosi c'est la nonga maloba te, ma chérie.
nakoya talaka yo kuto yebi mboka oyo koleka ta ngai awa mboka na bino oyo eza kaka kota bureau oyo bima kota bureau oyo bima par rapport à makambo na nga mikanda nde badémarche na banda kosala te ma chérie bakosika makasi kodépasser balangage boye. En tout cas, merci beaucoup ma copine parce que c'est grâce à toi que ngai lelo nakomi na mboka oyo nayebi ke nasila lobango nazongeli yango lisusu nakomi na mboka oyo et que makambo na nga nyonso mpe ezokende dans les bons mokolo nakoya kuna na opeso suite par rapport ya niveau oyo ekomeli ya bapapier na ngai. Oui, ye kutu mutazo ivete mpimi mutazo edengati. Ye mutazo edenga kande baloba ye ba kosolola. Zana batu zanga mbongo. Ye mutazo edenga ye. Azo kipe kutu te kazana bébé. Ah te, c'est une très bonne fille en tout cas ivete mpimi. Zamba pambola ye. Bonne journée. OK. C'est bien. Ah oui, moi, ça bien, ça très 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 bien. C'est tous les jours qu'il m'appelle. Ah, il y a qu'à commis les lettres, il se sent seul. On dirait qu'il y a un mois Ah, te, il y a un bengi pété, il y a un pété qui n'a pas déjà. Si durant ma caille, il y a un te wanglais peto sololite papa na Dylan na ebika koloba makasi. OK ma copine, OK. Un de ces 4 matins au monde on a kaka bon d'accord. De gros bisous à toi aussi. OK. Là c'est genre on a levé déjà moi mingi yes bat bazali mabetanga ati obi bien que na ninga sam mingi il y a juste incompréhension comme moi si ce soit ni mobile na ye na bazua na ye et puis so na bande ko benga batu par rapport à ma mort divorcé je le faisais par couleur il a été kenan pour na bae sam tout ce qui na bengi aujourd'hui parce que na sola qui on a grand frère nae Simon Mbidi Easy Cash on était quoi bisaye par rapport à makambo et s'est passé entre nganaye après ça il conseil mais non moi quand on dirait Sam je te comprends évidemment na retrouver le sous harmonie oyo lelo c'est-à-dire Fatou pas soumise devant mon balinae. Chap, tu sais, les pardons ne viennent pas si facilement. Quand une personne se sent coupable et elle se décide de s'excuser, c'est que Motoana a eu vraiment tant naïf. Je crois que tu écoutes au moins l'Ingala aussi. Hein. Donc, cela veut dire que maman a commis un niveau à commis qui dit ça, à s'excuser. Ok, mon frère? Donc, quant à toi, il y a comme on a excuse et puis je sais on peut entre guillemets de mettre des garde-fous sur le baquet pour ma béonaison insulter on va faire ça c'est ce que tu dois faire parce que si on a bien le débit à l'obaki à s'excuser à Libuso mais là comme les pressions on dirait pardon Yamba Kiango Pinza. Le problème c'est quoi? C'est quoi mon frère? Parce que moi j'ai encore la martyre quoi tu vois. Alors que non, tu vois, elle c'est ma femme, c'est la personne que j'aime. C'est peut-être façon à cause d'Anaï, et ça toujours différent. Il y a un mot à comprendre qu'on dit m'a pardonné. Je profite pour te dire, malgré qu'elle a changé, il y a aussi un truc que j'aime pas chez elle. Deux fois quand elle sort et que je suis dans la maison, je sors comme ça, elle m'enferme. Elle dit, je vais te demander pardon, ça va tout se répéter. Mais tu sais, quand on aime bien, c'est comme ça. Quand on aime bien, c'est comme ça. Je t'avais déjà pardonné. Non, tu ne m'as pas pardonné. Je te dis. Un petit câlin, ça me ferait du bien. Tu veux que je te ça me fera du bien. Tu veux que je te Merci. Ça, c'est les amoureux.
te plaît, tu es dans un endroit qui a trop de bruit et que j'ai du mal à t'écouter. J'ai du mal à t'attendre aux aplaces à Makelele. Mais tu es où, dis-moi, il est... S'il te plaît, il est 0h pratiquement, d'accord? Yebisangai, moi c'est Alibala, si R Olozawa. Debo, dis-moi, tu veux me faire quoi, hein, maman? On nous s'enganine. Ah, c'est terre, Déborah, c'est terre. Yebisanga, oyedi mboko yote, oyedi angote. Ozawa. En boîte? Non, tu me dis que tu es en boîte, hein? On a l'obéo R, Nyon sort, Ozoyambati, c'est ça? Non, regarde, là, sur là, non? Il y a moins les avides, non? Tu es avec qui là-bas? Est-ce que d'abord tu peux quitter là où il y a du bruit, Déborah? Bien sûr que je suis en train de crier. Oh. Ah bon, on a gangaté? Ok, c'est bon, merci. Merci. Zile da sila na din la pili na. Makamusu nzambi ndenga saraka eh. Dio, nani museka? Allo? Oh, nazo sepira kule eh. Oh, dala nzambi kama telukumu. Na yibisiyo bisope nani na kama ti message ne po telefone zaki okanga nde mama mutayi kuyibisanga ke yo yukite mwana na yo kuna bapesi ye mukanda disa koyo kasango yuka mama nde koyo kalo kito kosara ro kito zanja kumama ilokwe zaki wana ngala zaki kuyibisa Debola sokuna solo line Debola Zala kanga mana maponde. Jambe ala kate. Apôtre do mafuta avoke nzaluba kine yoni. Alubi mwana. Pukanisa te isika okeyi wana. Uko mana distraction. To uti kuleka na maponde liya 33 jours wawa. Omani ba resultat yango mama ne yotolu nesi. Mama ne yatika mbetu. Na yimisi yotolu nesi. Maponde li. Tala lelo nzambe ndenga futi. Yango balubaka ya nzambe te umili suka ikoki samaka Debola na yibisiyo pesangana no ya kamata mama ya Debola lubiranga no mikanda ngajaka kulele nini ye fode ya ngai tata no ye yo na ngai banani aje kuna na ndako tozo sepera kutu tozo celebre yango na verbra mai na bisa wanga baba ebisinga na melaka biloko te na zo melaka be mai yango wana tata no azena nini ne kuna toko celebre zamba azwa lokumu yaya okobenga na pokwa kende pe yebisa kende pa na nani na mama nani kombo awa otokanga makane lopango ani mbenzi yebisa ye lobana yepe yo komi lokwa ye ani mbenza ayibisa Karine Manesa olinga kalsusu Karine Manesa yebisa ye lobake papa lobi atalinga kalsusu yo ko yebisa tata yibisa ye Karine Manesa papa lobi atalinga akoma kukima ina telefone kasi yo yibisa ye lokoka nini somonana botika tv azanzambe napokwa azosala dikambe botika tembe umani nzambe ndenge asala azalaki awa bazo yebisa kabino bandi loklanda njira ya losambo ifungulaka makambo tala lelo nzanja sali
priere te ya musika ikoki samaka. Ikoki samaka. Ni yilanga nani kichiselanga mulangi moko wana nani. Oye njibe wana. Soki njibe wana. Soyez la bienvenue. Je te dis, voici tant nous coquette à avion. Au monde à Moninga Gandhi. Tu t'imagines, mon île va télé à ces escaliers. On a mis tout dans les caisses. Oh, mais coquette. Ah, mais non, attends, elle a casté. Toi, tu étais là? Non. Toi, tu étais là? Elle m'a dit, elle m'a tout expliqué. Selfie, mon ami. Dans ton cas, mon beau-frère Boy, Malamoko. Facebook, Karine Manessa Gangi. Petite sœur Olongi, ma grande Nazaka. Félicitations, franchement. Non, merci plutôt à vous. La police, merci plutôt à vous parce que je ne pensais pas. Je ne pensais pas. Nous aimons que Déborah, vous allez vraiment L'Oréal. Je vous avais promis des choses, j'étais trop sérieux. Je t'avais dit non, Déborah. Je ne suis pas un aventurier, mais plutôt un homme qui vous comprendre. D'accord? Et soyez la bienvenue encore une fois. Busco ba makele nzoroche pele ngayo na ekasilianga omoni poto yango ka mikolo c'est un serigino comme ce kito kuna ba stress mama na mwamba tango ko simba kolobisa yo mombozo lo tsanga lo kwa mwamuke bon vas-y prenez na zokoyebso accélérer non ba vitesse ba ya ba démarche na nganga na ya na ngai sinon le papa pona ya opema pema na muke que tu pas ngona master Mireille Ngoma oh 26 ans de Mikili Mireille Ngoma la grande dame aussi si ba témoignoso mais oui il est dans la millette 10 mais bien sûr non nous irons chérie tu n'as pas préparé oh restaurant salut ouais ça va mais depuis que tu étais sorti et toi je t'embrasse pas vous êtes rencontré avec Madiela Zaza? Bien sûr, ça s'est bien passé. J'étais même venue pour te donner le feedback. Okay. Tu m'as pas présenté? C'est ma sister, ma grande sœur. Ah, ok. Elle nous vient de l'Afrique? Bien sûr. Waouh. À Kinshasa? Ouais, Kinshasa. Je suis très heureuse de la voir. Il y a quelque chose à manger ici? Les gens s'est préparé pour le resto. Ako ganga sokwa moni yo na niveau moko. Tika. Ndenga yambelanga. Muna mtura ndeko na ye. Ndenga yambelanga ye. Tuka. Jour kako ya omonanga. Bijou mwa mamba moko. Aoyeba. Na masne Gladys. Gladys ndenga yambelanga. Loko balambela. Moi si chante. Moi c'est bijou wa Gladys. Moi si chante. Na émission obiki a bilo na biso to linga ba mina kuna aiza talo. Mais moi moi ça c'est la plaka ya biso. Biso kaka. Abi teza au kolia sosote na ki kolia kangu mais appelle la milo chakwetu. Oui, mais dernièrement awa nazaki invité par Aimé Monia. Nani cousin ya Samboenga. Wa bala fille à ça théâtre meta. Voilà. C'est pas sérieux là. C'est pas sérieux comment ça? Non mais attendez, tu reçois ta soeur et puis tu vas l'amener au resto? Tu fais rien comme cuisine? C'est pour aussi faire un petit tour. Hein. Non mais attendez, c'est pas sérieux. Attends, tu vas permettre ça jusque quand? C'est ta soeur, elle doit faire quelque chose. Non, je dois crier, je suis désolée, tu vas me permettre. Tu peux pas accepter ça. Laisse-toi ton employeur. Attends, c'est lui qui n'a pas été, non, son malilouté. Mais il cassé, mais ça. Non, mais tu dois comprendre les choses. Quelle chose? Quelle chose? Tu veux me faire comprendre quoi? S'il te plaît, Madebo n'a pas préparé. Elle ne peut pas préparer parce qu'elle fait la manicure, parce qu'elle est si belle, elle est trop coquille là, elle ne peut rien faire, c'est ça? C'est ça ta maison là? Là tu cries. Non mais je suis désolée. Là tu cries. Je suis désolée, je me permets. La voix? Voilà, je me permets là. Je peux pas. Non mais, c'est depuis quand tu commences à faire ça? Mais ne crie pas dessus. La personne dont tu devrais faire ça, c'est elle. C'est elle qui prétend être la princesse, la reine. Et toi tu étais parti où? Toi, tu étais parti où? N'est-ce pas que tu es une femme? Je te rappelle, je vis chez moi, ok? Quand tu viens chez moi, il y a la cuisine. C'est pas comme chez toi, le resto. Naomi!
s'il te plaît, coquette. Eh non, c'est lui qui va maintenant. On peut se préparer. C'est bon, on comprend. Non, poto la France, ça va. Yo ben singa mariage. Il était resté dans les ça m'a fait une excuse. Ah, mais bana bango le gars bien au Kisangwa. Le gars bien. Nani. Si ka dira maka avec senga bi, il fallait la bien maka faire ça. Va bien que invité spécial bon dira maka ya. Et puis c'est ma kelele. Mais mon yaya très 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 bien. Yaya tika. Beaucoup, elle n'a pas et ça lamba na raté. Oh, elle ne peut pas jouer. Maman, moi ça on fait beaucoup à you, maman soka de yala. C'est pas les mine et puis on lamba. Oui, il y a pas jamais de nous appeler à la maman. Il a mbela yo moko. Pas du côté ça, moi ça va te jouer. Non, tout c'était yé mo mo na baji maman qui pour paiement yunga na kitu kwa ndo sasa fumi ça tout c'est biso ni atuna ina lamba bwa lingiti. Mais qui t'a rappelé à moi. Maman! Ah, mais shopping? What? Non, Thérèse. Non. Thérèse, non. On se la makamuloko la janvier à sa mois na yote. Hein? On se la makamuloko la janvier à sa mois na mbanda. On se beaucoup là. Makamiso le kamakasi. Au lieu pas effort. J'ai dit non et non. Thérèse. Makambo nyonso na ebandeli siko il fallait quoi informer nga nalingaki na kende et pas sungia ta papa na ye bisaye tout ce qui se passe alingaki nini akende poto après abongo la bisaleli à faire souffrir moi nanga avec toutes les dépenses au moi nanga sali Thérèse na content na yote na content na yote parce que oza capable on dit maman na yo akufa pour moi si bon ça va na aussi le souté je t'appelle le soir na obengo na pourquoi so na sisi prière comme ça oye bisanga ba détail nyonso ndenge ni makambo ezali ça va non ton fils Samba je sais pas où il est. Ça va. Yo le solo la kana bango, yo itanke mama. Ma solo ni no lubetaka. Na lubi sundiata. Il rodi yo ko kondada kanga itango nyonso. Mo so mama? Mo so mama? Lo lengo ngana solo la kana nyota susuna. Na zina modita. Kaka ndenge na solo la kana bana na yo. Bana wana bafana mabana na bangote. Bato saka bibali na bangote. Te bato saka mibali na bango te tangu za kulubaka makambu ya nyota susuna to makambu ya mama sese zina mudita jamais okoko kusala bango comparaison na mutu kula na mutu kula koketi makambu za kuleka bazana bango capable babombi na bango balubi na bango te mutu mususu apprendre nga yango na existence nasali lukula mutu moko wina benda ki angukala nazo puisque nazo benga ka bango bazo yamba kanga te papa ya mupali était parvenir kuya ti out pour le pesa ngana pour quelle humiliation oh no ipenza balingi ba mema soni penza kwa éducation utaka na tata na mama nini yango eloko nini olingo sala museka te geste nini olingo sala te approchement yo olingo sala soluna na bango lukula baza kulinga kama makambo ya kuyamba ngate na telefone bayamba na bango pe bayamba te yo nde bayamba te ngande bayamba ngai bayamba te taka ndako sina modita koleria nyota susu na koleria indication na pesi bango ya na pesi bana na yo ya iwo na ngaba oya bango na babonga bango musu babonga te eteni batola masako ya nzela oya baninga na bango bazokutana eloko ni tenga na lobi na kata ne moto na ngana kata nzoto na ngapa bana ngo bazaki koketi fo makambu na ya kubanda ku friendships Deborah atiki yango na kisasa te luganda basaina na bien tana mutu azali na famille akoki kusala même geste wana na kati ya famille puisque azali na bandeko ne akoki kukamata même bandeko na ye mais non asali yango te
alubi ke nakamata simeki na ngai grande série ya mwasi na ngai amemi na putu mabeni nyango mabeni nyako sala denga me maki abengisi ya na yasali mabe ifana me mandenga mbo na ende wana ndali ngaka sala malamu boni boye ko biblia lobi moko na moko ba bisoki basangani bakoma ka moto moko bongo sika jum ndeka mwasi na yasali mabe telo ka bengisi beleki na yete kote wana ndolo bima belo ba dikation na bana wana na ko sora na bana ndenge ni bali na bango ya bakana telefone pesi ko ngana ko sala ndenge ni yo moko na tata na baba tso ya ba yote tika ngai kuna nafana na ngai papa ta pato tika ngana fa besto ko mi bange basa avina bango ba wi ba ko ba majere so ba majere ngo kuna na poto so be makabango na poto ndenge moto komisi bango kuna na ebite bakoselaka mpoto te po ebelo batie kuna na mpoto mitu na bango ezosala bien sûr foto soki ntango mosu abutema yango ya famili na yo lokola bayokaka balingaka bengana suka na bana mibale lokola bayoki bana ngo nyonso ti bakie kuna na mikili ya poto kuna ale bake kobokela bango bamauvais solo mpo nga na famili nanga makambo ekoki kozala te nabokoli bana nanga bien ndeko noma ndenzi wana azalaka kosaka ntango nyonso azalaka kosaka ntango nyonso yango bana bazobungaka nzela tika buzoba wana kumema buzoba wana tokotisa na makambo ya nani oyuki kumeka kukotisa buzoba wana te ndoki mususu ezali nanu yo moko nanu mukolo nzoto ndoki mususu fo ezala yo moko mukolo nzoto pala fo ya acte oza kosala surtout acte oza kosalaka ezali oyo makambo oyo bato bazosepela ozali ndoki emena yo ozali mama wana baza banene yo ya basi tout le temps noko mosusu kutu losololaka na bango na butu nayokaka te ligboma yo po eri tatati tatika te subiata topoliti kama te décision mpona bana luka moyen ou les joindre bango solula na bango na poso ya nguba balubi solula na bango na telefone ndenge lumese na kosolula baminui bato balali bino kaka atalisaka nga video namona bango ndenge bayali yango atialaka nga nala njini yo ozomona te yango surmenage ezosalaka bino moi boyi bato basolulaka bino basolulaka te sokokaka ekomi minui meme elo meme tala ngai misusu nayoki bakomi kobinisaka bango ya buzi bato balali me ya bima tini banda kaka likolo ya meme tala ngai meme ozomona tala nalati swangi tala nalati fansion. Tu vois quoi? C'est un peu vite, non? Allô? Oui. Ouais, j'arrive. On arrive. Nganda nini? Tala loba ya John Diamonika kutu komi. Mutu asimba champagne nangati. Bande Gilbert di Banza Nagi Makobo. Mama yesa bila loya. Mama baya kaka. Ngaza kaka pardon. Ça va. Baya kaka ngaza kawa. Toki. On y va non? Janvier pourrait venir. Moi aussi qu'il y a. Janvier pourrait venir et après. Non, Janvier pourrait venir et après. Janvier de ces pays. On y va. Ah, il y a maman. Oui, aussi, c'est un peu ça au bima. Mais non, bima, pour la situation, on a mon tour. C'est quoi ça? natalelaka yo Yesu nayebi okosaka te natalelaka yo Yesu nayebi okosaka te ilaka na yo Yesu. Bonjour mon frère. Bonjour l'hôpital Lokula. Oui, c'est ici l'hôpital Lokula. Ouais, déjà on est au Canada, qui j'ai l'onga, qui m'a recommandé parce qu'il faut passer opération chirurgique. Donc il y a une information, pour moi c'est pas ça, il faut la salle donc déjà je veux savoir tout ça. L'hôpital Lokula, nous avons 4 mois depuis notre ouverture, nous avons des matériels de l'Europe, beaucoup plus de matériel d'Allemagne, des médecins sont ici, des chirurgiens de haute qualité qui sont ici. Alors nous recevons les malades, comme vous êtes là, vous achetez votre fiche, vous voyez le médecin, il vous examine, vous faites vos examens de laboratoire
et alors on décide de ce qu'on doit faire de vous. Ouais, d'accord. Je peux avoir votre numéro? Oui, notre numéro c'est le 090. Attends s'il vous plaît. Vas-y, c'est les 090. Voilà. 741 72 24. 72 24. Ok. D'accord, hôpital Luapula. L'hôpital Luapula. Le fiche est à combien déjà? La fiche c'est à 10 500 francs. Avec les 10 500 francs, il y a déjà la consultation du médecin. Ah bon? Oui, oui. Waouh, c'est la qualité, hein? Oui, oui, ici c'est la qualité, c'est le meilleur qu'il puisse avoir ici. D'accord, merci docteur, je vais passer pour demain. Ok, en tout cas, vous êtes bon service. Merci à vous autant. Bonne journée. Merci. C'est toujours ça. En tout cas, c'est toujours ça. Quand j'essaye de parler, il y a maman qui le défend, qui dit à tout moment que c'est une femme, on doit la supporter. Attendez, depuis que vous êtes là, vous avez vu, non? C'est quoi tout ça? Maman. On a eu tout ça, tosani Thérèse ndeli kambozoloba mais maman soni oui heureusement nga naza moto mosusu te so nazaki mopaya yebisanga abimi ake koluka nde biloko ya restaurant po ya koservice so tolia et pourtant elle a tout cuisine eza biloko ya kolia ezali biloko kolamba ezali. Et c'est pas une première fois. En tout cas, tu vois cette maison nalobaka makonanga ekoniata esusu ate. Moi, je suis venue ici, maman le sait. Maman le balangako, na lambaka. Bandana ya awa. Depuis que j'ai quitté l'Afrique, je fais la cuisine, je fais le tout. Okay? J'ai fait tout ce qu'il se doit comme une femme. Mais seulement, moi, si à janvier, à l'embarati, manicuré, je dois aller faire du shopping, je dois aller faire machin truc. Et ça n'est pas yambele kaye na poto. Ndenge to yambele kaye. Po yondo yakane avion moko. Yondo kumisela ngai en tout cas moi c'est Jovi, moi c'est beaucoup. Kasi yango pino ko pe ya bataka. Oui, c'est ça. Mais maintenant c'est l'enfer. Muzoko bomanga basi pe malamu pe na poto opia ko bala bazali. Basi ya poto ya malamu na ko bala poto bazali. Jovi au futi billet na ye, kolonga kaka poto, tikisito ko kozolanga eloko. Maman, il y a un fiançailles, il faut être à 4 ans. Non, je m'en souviens, micro, combien de fois papa n'est célé, ma soeur, bijou, l'homme noir dans l'océan, ici. Jorvi, la poto, ah, basa kubala, basa. Luka, moi, c'est au bala, ah, moi, c'est au bomisa, yo. Comme c'est comme bien sûr, au bala, moi, c'est au tinamboka, mais modèle, il y a Jorvi, dans c'est quoi ça, Nini? Ah, c'est quoi, hein? Ah, Azolo, maman. À sa face, on le janvier de l'autre côté. Maman, pour naïe, les accords, moi, on n'a que divorcé. Thérèsia, on est manqué à mon dire, on a moins cité. Ah, bon, balenga, quand même, soupoyo, botina, au moins la moins cité, aux hommes, on a commis le poids, moi, la moi, si, et tout. Nous avons le moins, non, moi, si, qu'on y cabouni. Zone, c'est une antella. T'es maman, toi, la côte, t'es, souci. Pour ton beau comme il béco. Il y a mon moi, si, on a non. Azala Nicolas, mon bali, la vie à moi, lelo oyo akosa fi wana mabe babengani mwana mtoza la perdant bon non c'est la maman yo botate ngana batela vie ya muto amema na poto vie ya muto amema biso surtout to vali bona mais yeme moi sona batela fait vie actuelle vie pour je mais c'est dans l'autre maman ça l'éducation mabe est-ce que to sanga nini kita biso sikomi sa tuto simba na poto batela genre vie ngana ko beta e kaka mbala moko piloli bambila baye bakangi nani suzi bando kasi yango mwana na ye abengisa na kasi moi d'ailleurs j'attendais à ce que Oya et mon copain vraiment live autant moi si on a polo banae c'est maman coca et maman mon et moi là bosso non maman Jésus-Christ Zamba Lola na sala piloli wana kaka bero kape na sobana piloli bozo na welo ko ni mwana ko na biso Nicolas biso la kisa to message ko ya matembele to message ko ya pondu to message ko ya ndunda la biso bilo na biso ya santé elo ni ona biso mamba ufungolele ka porte ndenge mwana ozo ba bi makele ka sake bon yo ko za mama na jofi ko keliti mais lui on comme ça peut-être que on y a été akoyate adaliwa toza bazana de quoi j'en veux y aller bina tonga liete ba ke boîte ti tongo ya yepa na ngai olia kuna nyama le mwasa mobali charcuterie pâtisserie ba isne long sous son sac. Non mais je te jure papa, tout ce que je te dis est vrai. Attends, je suis là, je suis chez lui. Ce ne sont pas des histoires.
On m'a pas raconté l'histoire. Moi, je veux que ça. Je suis dans sa maison. Papa, écoute Daddy. Daddy, c'est l'enfer ici. Ton fils n'est... Non, il n'est pas heureux. Il est malheureux. Tu t'imagines que sa femme fait la pâtisserie à la maison? Non, mais de l'alimentation, bien sûr. Elle ne sait rien faire. Elle sait qu'aussi aller au salon, faire la manicurie, la pédicurie. Je me demande pourquoi est-ce qu'elle l'a amené ici. D'ailleurs, c'est pas tout. Pour ton information, il y a sa soeur qui viendra. Je ne sais même pas. Normalement, il devrait déjà être là. C'est mon frère qui a tout fait. Oui. On sait tous, on l'a demandé pour Samba. Il ne réagit pas. Il nous a dit d'attendre. Il a des choses à faire, des trucs importants. Il prétend avoir des problèmes dans son travail. Il nous dit plein de trucs, mais là, on n'en peut plus. Non. Sa femme ne reste même pas à la maison. Elle sort le matin pour rentrer qu'au soir. Et quand le grand frère ose de parler, il lui montre qu'elle vient de, je ne sais pas moi, d'une famille, elle s'imagine qu'elle sort d'une famille aisée. Et ici, elle est juste venue parce qu'elle est invitée, sans quoi je peux rentrer. Papa, on n'a pas oublié nos valeurs culturelles. Où que nous soyons, nous sommes deux Africains, Daddy. C'est insupportable. Elle n'est pas... Je la supporte pas, moi, personnellement. Je me demande comment est-ce que j'en vais faire. Ah bah, tu aurais dû le voir, hein. Il ne sait même pas se faire coiffer parce qu'il y a sa femme qui demande tout le temps de l'argent. Elle doit aller faire du shopping, elle a des choses à faire, elle est machin, elle est truc, elle est ailleurs. Elle n'est pas positionnée, là. Ça, c'est l'enfer, Daddy. Ah bah, moi, je ne traîne pas, hein. Depuis que j'étais là, j'ai attendu et je veux voir. Je cherche à avoir une explication à l'arrivée de sa soeur. natalelaka yo Yesu nayebi okosaka te natalelaka yo Yesu nayebi okosaka te bilaka na yo Yesu ekokisa makayaya bilaka na yo Yesu ekokisa makayaya. pembeni mpona moni ya biso na mosika ozo comprendre ngai te susi na ngai eza na retrouver Thérèse ya onga na yeba ozalaki autoritaire mais lelo onga na omona eza yo te comment mwasi oyo Jorvi alongoli na Kinshasa na mbongo na ye ayene awa apesi ye mikanda asali ye nyonso lelo abakela Jorvi yo pe mama ya Jorvi ozotala no na misu ozo réagir te ozo lobela eloko moko te. Pour nani? Potongo kaka tonini. Je dis que c'est sexy. Te kosekate yo On est en Europe. On est en Europe. On a le ban Jorvi parce que maman on est en Europe, na yebi ba droit nanga. Ngom na mema yo ba réponse à Jorvi pe sanga. Maman toi na Kinshasa te. Ah, tu vas en Europe, moi, on a dit, bah, droit, on a dit, mais peut-être c'est parce que ton beau, comment il n'a débit en Europe. Yo, Zaki déjà n'a laissé aller. Il faut l'autre lycée que Toza, bah, africain, Toza, bah, bantou. Et ça, on a pas comment faire les tata. Côté les mélodies, le quoi, maman, naï. N'importe maman na lobaka, on pas Jorvi et Zangote. Jorvi a vivre ma camoro boy, n'andenge na yé.
mwasi na ye awa na poto muna mutu aza na ndenge ne mama na mema yo awa asala vino nga no asala vino nga non biso toza babantu toza baafricain nga naza na ndako nao nakokondima te ata kutu na yo epa na nga nakondima te mwasi oyo olongoli oke kobala na absence na ngai oye na ye mpe na poto ana ndeko na ye babanda komatela bakangisa na yo mokolo mbongo ya pasi ye Thérèse kolongola bato mibale na poto sasa koya na bango tika kande leki tika tana monoko ebetaka libaku kolongola bango na kisasa koya bango na poto awa epuis mwasi yango azotosa na ye te yo soko ozocontinue kaka kozala na attitude oyo ngai Jorvi aza mpe mwana nga nde mwamba aza mwana yo nde Jorvi mpe aza mwana nga nakotelema mpo na likambo sokotemi osalanga kutu bien omoni ngai mpe nazozongaka na makomi oyo nazonema bana ngo na ndenge na douceur moko eloba nzambe mais bana na ngai surtout Jorvi adecevoir nga makasi mais il faut ozala esika Jorvi arépondaka nga ti tiakango mpe na bapriere mama landelaka ngo mpe na losambo menga nakokota likambo ya Jorvi mama soko okoti esalanga kutu malamu makasi obike Jorvi abangako esanga malamu makasi mpo nayebi ke kosuka kaka mama ngam na mema bino awa mama ngam na yekolakisa bino poto mama ngam mutu mama ngam donc j'en ai assez na comme na posa kutu nazonga nanga kisasa arapelaka nde mwasi ne wana na ndeko ya mwasi ne wana oyo bazotose te bakomona eloko pamba arapele te mpoza mama oboti ye nakoya kuna nakosan charge na situation mali nange ezotayoka timikomiso toka mpe mwasi nasali mabe yakobenga ye la polisi ekokangisa ekoboka ebiloko libanda vraiment nde eloko epesi nga kanda mpenza makasi ntango nayokaki yango na bengo na tosola na ezalaka aza audacieuse